Prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege a déposé candidature na Sénité comme président, contrairement na Oyo Ezolobama na ba réseaux sociaux. Tokozongelango avec plus de détails na ba édition. Nabiso Oyo Ezaliko ya côté ya chef de l'État lobby a déclaré qu'il état de siège na deux provinces ya République démocratique du Congo, à savoir Ituri et Nord Kivu. Kaka natina wana le loto kitise micro na biso na terrain ba congolais ba réagir sur ba grande décision Oyo ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azui bokolanda yango na édition ya lelo côté ya ba forces armées ya République démocratique du Congo pe ba bandit déjà contraqué après mot d'ordre kaka ya mokonzi mboka kutu lelo ba récupérer plus de 5 villages mokoka Oyo ba rebelle ba kanga utata ngolai. Nazalaki na esengo ya ko présenter bino édition ya mokolo ya lelo mardi 4 mai 2021 na KNB News, première chaîne d'information en continu na Lingala Oyo wapi esika bozora ba vraie information sur vérifiable mais ya mwanzate. Kaka ndenge na ebisaki bino na ebandeli ya édition ya lelo ba FRDC ba bandit déjà ko indisa na partie est ya République démocratique du Congo esika wapi insécurité et bandaki ko régner makasi kutu mokolo ya lelo ba récupérer plus de 5 villages mokoka Oyo ba rebelle ba kanga utata molai bolanda yango na reportage Oyo. Lokito Oyo mandoki bozali koyoka ande etalisaki ke ba je ezali susute ordre ici et pesami ba FRDC balansaki offensif moko ya somo contre ba rebelle ya coalition FPIC FRPIC Tongo ya lelo na village Niakunde Oyo ezali situé na 47 km ya Sidi ya Bunia na batak moko ya makasi pendant 1 heure ya bitumba armée na biso régulier alonga kipe a récupérer ba village Niakunde Kalingi Malumbata Malumbabo na esengo ya médecin directeur ya hôpital Niakunde na présence ya commandant ya 3e zone ya défense après kolonga bitumba Oyo. Awa bozomona ba milice bakomaki kofanda awa pe bakangaki au moins 7 institutions sanitaires na ba maladi na kati Oyo ezali comme crime contre l'humanité. Vous allez voir avec nous aucune population ndenge bozomona population nyonso ekima totikalaka kaka 4 personnes na kati ya hôpital na ba malade ebele boye moyen ya ko abandonner bango pe ezalaki te tozalaki obligé ya ko secourir bango na présence na bino lelo vraiment ezali fierté makasi tango tozali komona mapinga na biso Oyo bazali ko sécuriser biso lelo na milieu Oyo eumeli mingi penza na insécurité apporter la sécurité du milieu qui était plus longtemps sous la menace d'insécurité. Hormis récupération ya ba village Oyo, armée peut a neutralisé 13 miliciens FPIC, 14 bakangami na kati na bango moko Oyo bezali komona azali na hôpital pe azali kozwa ba soin kaka na ndenge ya respect ya ba droit humanitaire international pe ba règle ya engagement. Eza bilan ya ba opération Oyo et s'inscrire na kati ya ba mesure radicale Oyo ezwamaki na mokonzi ya mboka commandant suprême ya ba forces armées République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'aimerais vous dire que nous sommes une force, la force loyaliste. Nako rappelé bino ke biso tozali force loyaliste donc tozali wana pour la sécurité ya bato nyonso. Ces opérations ont été menées. Awa bozali kozwa bino moko lieutenant Jules Ngongo porte-parole ya armée ndenge azali ko expliquer que ba opération Oyo nyonso esalemi na respect ya ba droit international humanitaire ba hôpitaux ezali protéger ba école ba église pena aérodrome Oyo ezali protéger na mapinga ya ba FRDC esengeli pe boye baki nyonso esalemi sous la coordination ya lieutenant général Yav Filemon Oyo azali commandant ya 3e zone de défense. Mapinga na biso ya ekolo esengeli boye bake République démocratique du Congo mobimba elongo na population nango bazali sima na bino pona bozongisa kimia solo na partie est ya République démocratique du Congo. Kaka ndenge tolobaka RDC eloko makasi. Kinshasa
et l'équipe partout. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a s'adressé à qui lobby et pas y a ba Congolais pour na koyebisa sabango ba grande décision a vu par rapport à état de siège a déclaré pour na deux provinces mokoka y a République démocratique du Congo bolanda yango na reportage oyo. J'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord. Na décidé ya ko proclamer état de siège na étendue mobimba ya ba province ya Ituri na Nord Kivu. Ba disposition pour na yango ekozala annoncer na ba air oyo ezali koya. Nazo invité mbala moko congolais pe congolaise nyonso esika ozali na mobilisation moko totale pona kosangana na ba forces armées na biso oyo eza partout na mboka pona kobatela territoire na biso. Mapinga na biso ya makasi esengeli bazala accompagner na prise de conscience ya biso nyonso ba congolais na bongo pona kopesa bango makasi na ndenge bandima kobatela ekolo na biso. Nazali kolendisa peuple congolais nyonso azwa attitude moko responsable na mai nyonso ekosalema. Na yango nasengi na gouvernement ya république basala nyonso pona kosunga na ndenge elongo bani mapinga na biso nyonso oyo bazali kobunda pona ekolo. Na bayi politique nyonso basala eloko te ya mabe pona ko décourager mapinga ya ekolo. Na basi pe mibali ya media ba kotisa kati ya ba programme na bango ya mikolo nyonso ba action ya mapinga na biso. Na population locale ba coopérer malamu na bakonzi ya mapinga oyo ezali zinga na kofunda ba ennemi ya peuple pe complicité ya lolenge nyonso na ba niveau nyonso. Na ba couche sociale nyonso ya kati pe na bandeko na biso nyonso oyo bafandaka libanda ya mboka batalisa bondeko na bango pe busangani na bandeko na biso ya este pe batikala miso ga pe toujours à l'écoute pendant période oyo pe libela na tina ya likambo oyo tikino kimia ya solo ekokota. Na société civile bazala mobiliser sima ya mapinga ya ekolo pe na suka na sengi na basali ya nzambe nyonso basambela pona mboka na biso pe pona mapinga ya ekolo oyo bazali na bitumba. Tika ete nzambe apambola République démocratique du Congo na tondi bino botondi. Je vous remercie. Lelo ba Congolais ba réagir par rapport à déclaration oyo mokonzi ya mboka asala kilobi pour na déclarer état de siège dans deux provinces, il y a République démocratique du Congo, Bolanda Bango, Bazali, Lelo na micro, il y a Hervé Zaka. C'est un message moko, est très profond pour nous en tant que peuple congolais. Au moins, est-ce que au Baza kuna baba ndeko na biso ba congolais. Babandi kokufa depuis ya. Solution moko ezalaki te. Mais tant au président Lelo a telemi pour na mamba est. C'est l'année mamba est aux allez na député balaki kuna ba gouverneur ndenge na ndenge baleki kuna mais bango ba député wana ba ebi secret ya kuna ba gouverneur wana balaki wana ba ebi secret ya kuna ba ebi tous les quatre coins awa be groupe de dimaka et ça la ba ebaki que le chef de l'État a vu bateau de combattement il y a côté que un secteur ba généraux ba diriger ba Ituri la province mais ça message très clair faut se tenir faut bâtir maboko et là tu qui yangwana à partir des généraux de Kimia Kokota mais d'après là il a montré que la mona na voté on se rappelle des villages cela veut dire quoi dans cas il y a partout il y a deux postes il y a différents civils qui sont gouvernés alors dans l'armée bah tu vas généraux quand tu es commandant de la province ce que vous avez on fait le rôle au stade armé ce que moi dit au Kokata moi va remplacer le tout au lieu que moi je gouverner va la poste armée ça se fait nulle part dans le monde je n'ai jamais vu ça c'est que tosenge eloko wana obazwa na basogo bakozala na deux provinces wana obakozwa contre la diriger deux provinces wana basala mosala bango oyo peuple
baoyo bandimi kosalela Congo mpe oyo peuple azosoutenir bango comprendre yango omoni ke non ngai message soki leta pesi na soutenir yango ke mosala so esalama tini okota na este tokana kotambola Congo tozala libre ya kotambola okende na este nakende na bakongo nakende na katanga partout tonazala à l'aise ke place mo eza occupé na bato mo boye oyo tozoka bango eloko baso ezoyebana te yango nakuyaki message na ye vraiment réussite eza total bon nasepeli nango na raison nini tomoni banda tosali déjà 18 ans oyo tozalaki na sere ya Kabila rébellion wana esilaka kaka te bakamikaze ezosalama président aye kokota déjà 2 ans ça fait déjà 20 ans ezopersiste kaka bon mpo na ngai sikoyo namoni neti bazwi ide ya kotya nano basoda na motu ya baprovince batya nano mpo soda aza moto ya service de renseignement akolandela likambo wana nyonso na gouverneur oyo aza soda basoda mpe mosusu oyo bakodeploye bango kuna na kanisi bakozwa solution mpe barebelte bagroupes armé wana nyonso kuna kokina ekota mpo na nini sikoyo kuna babanki ezali bapiyaka babanki te bazosala bakompani mosusu ezali bazoza mpe banumero ebele bakenda kotake bango te me bazovize ka population koboma bango soki complicité moko bezana entre bapopulation wana na bagouverneur wana ya kuna na barebele bazoboma bato. Bon, un message est fondé. Moi, je pense que partout intéressé à la partie Est, juste le temps où ça a été déclaré, que dans la province, il tourne l'autre province là, il fallait ça au moins état de siège, c'est-à-dire état d'urgence, généraux en place civil. Parce qu'on a déploré quand même l'insécurité qu'on a à l'Est et aussi la terre. Alors, le mécanisme, moi, je pense que c'est très bon. Donc, on envoie des généraux là-bas pour qu'avec Baba Soda, aussi ça les civils oui c'est bien mais à un moment où tu commis parce que des heures aussi la période s'empirer toujours nos compatriotes maires de chaque jour alors de toute façon moi je pense que les généraux vont apporter un plus par rapport à la civile parce que quelque part on est des Congolais il faut que tout le monde vérité c'est comme si d'autres civils quel que soit les cadres politiques la complicité là bas civil et na pays aussi moi je pense que sur le plan psychologique et moral, ça va conclure beaucoup de population. Na cadre ya ko présenter bino ba ministre na kati ya gouvernement Sama Lukonde lelo to kanisi ko talisa bino portrait ya ministre ya PT Intik mwana mboka Augustin qui basa maliba oyo azali ko kumbela masolo avec impact na idéologie. Bolanda reportage oyo ya Naomi Mpila. Abotami l'État. Kanga yango lelo chaque le 4 mai na mokili mobimba ezalaka journée internationale ya ba asthmatique donc esika nyonso ozali yeba yango lelo moto oyo abelaka asthme pembeni na yo lelo ezali mokolo na ye il faut ko protéger ye pe koyeba ndenge nini ya kofanda na ye bolanda reportage oyo ya Naomi Mpila. Chaque le 4 mai ya année mokili célèbre la journée mondiale ya asthme. Yango ezali initiative ya association asthme pe allergie pour la France. Kasi na niveau mondial ezali global initiative for asthma nde organisaka. Na occasion ya le 4 mai ya chaque année journée d'échange pe d'information o erenisaka ba professionnels de santé pe asthmatique. Pona kosolola na o etali maladie o ezali koboma batu ebele dans le monde sans le savoir. Le 4 mai 2021 lelo ezali 22e édition ya journée mondiale de l'asthme. Il faut toyeba que plus de 4 millions de personnes dans le monde bazali ba asthmatique. 1,4 personnes atteintes de maladie yango ezali bana. Asthme ezo provoqué plus de 10 000 décès par an. Mingi na ba personnes ya moins de 85 ans. Lelo o esengeli koloba que ba traitement efficace ezali déjà disponible na boye ba décès oyo ekoki kozala éviter soki asthme ezali dépisté à temps pe kolandela traitement yango malamu. Asthme ezali maladie chronique inflammatoire yango eutaka na association ya prédisposition génétique pe ba facteurs environnementaux ndeti pollution de l'air kofime ba tabac pe bongo na bongo. Kasi pe soki ba parents na yo bazalaki asthmatique ozali pe prédisposé ozwa yango il faut que ça la très attention.
En cas de crise ou entraînaka redressement y a diamètre et provocation à difficulté respiratoire accompagné de soufflement na cadre ya journée à lelo mbela et pesami na ba proche ba membre ya famille pe professionnel ya ba asthmatique ya koyeba kozala très éveillé na ndeko na yo to moninga na yo oya belaka asthme pona koyeba rôle nini okoki ko jouer pona ko éviter liwa ceux qui intervenir à temps okoki ko sauver molimo na ye évitez-le ye ba sport ko kimaka bambango à tout moment évitez-le ye ko vanda ka bisika mulunge to milinga ezali ebele évitez-le ba misala ya makasi to pe ba sport ya makasi atako na ba couple évitez-le moninga ba sport to misala ya makasi oko permettre ye à vivre longtemps mokolo ya lelo ezali ko rappeler biso Journée mondiale de l'asthme et Sengeli Elongo, tout lutter contre maladie oya asthme peto batela bande nyonso bazali asthmatique pembeni na biso. Kinshasa et l'équipe partout. KNB News, première chaîne en continu Oyo et Salemi na République démocratique du Congo depuis RDC ezala RDC chaîne ya boye nanu et Salemate ba information nyonso na lingala awa sikoyo to la kisibino extrait ya émission na biso bonzambe avec Mosali ya Nzambe héritier Lukoji Bolanda bandeko o balanda biso na télé ba yebayo osaka musala nini pe ozali nani ngai mama Nacha na hébergea ka orphelin naza na orphelinat na commune Sele naza fondatrice ya orphelinat Nouvelle Vie Samba bon nakolaki nazaki orpheline te mais nakolaki comme une orpheline pourquoi parce que ba difficulté zaki makasi papa na nga zaki malade zabia ka paralysé maman zaki na ba makokité vraiment ya ko beaucoup la biso comme c'est faux hein le quoi soit beaucoup maka donc maman zako ke ba village biso to tikala ki tozaki tellement na passe na ba grande sœur na ba grand frère passe les cas qui tellement nga mo nozotala tozotanga na passe tozelo na passe kolata na passe nga mo so na vandi kati na dans un mois mukene na so na vandi na raisonner na bi Nzambe na ngai sunga ngai pambola nga batela nga na kula soki na koli na komi mukolo na ko sunga bana o ba ozana même kake ngai et tant na koli pe na koli na bido non funa sala temeza ki lokola babenga lokola ndai moko na lapa na Nzambe oui c'est ça na ba non il faut na kokisa yango lokape na chrétien na sambelaka na bifu na banda ndi na banda ki yango na année 2017 donc il y a des fois au bondelika Nzambe bana bana loko liate Nzambe bana bazaya yo na sa Nzambe no ba loko na sola na bazaya yo te mukumba mo pesinga mais eza mukumba na yo bana ba orphelin yimo ko bina na bible que je suis le père des orphelins je suis le mari des veuves yimo ko sa père ba orphelin yanga so bazangi li paroulia tinga na muntu bongo yo moko bana na yo mo Nzambe bazaba ko héritier à Christ comment ba ko zanga il y a des fois vandi on a peka bobu on ma toyo tala bana samedi bel bon bleu comment toyo toujours doya amazota bo les causes ta oya donc nzamba salaka au-delà il va penser nazo ko lancer message na yende ko tala nga na ndako peut-être vandi totala ah maman ngwa boya donc yaka to sala musalango musala Nzambe c'est parce que bible na mukanda na Jacques 1:27 les religions pires et sans tâche les a ko sunga bana ba orphelin ko sunga ba veuve donc ils ont tala nga ko hésiter te yaka to sala musala ensemble numéro de téléphone est à 0 plus 243 89 52 17 338 donc plus 243 89 52 17 338 donc on se base maman Nacha moko direct balocataire mingi bazalaka na ba courage to yebite soki ya nini malgré que azali locataire mokomona ye abokolaka ba soso bambwa bantaba na bama bata lelo tokitaki na terrain pour kotuna na population est-ce que comportement oyo ezali malamu to mabe bolanda bango bazali bongo na micro ya Hervé Zaka na Naomi Pia. Mapango mingi ya ville province à Kinshasa et comment ba corps commune c'est-à-dire mutu soki asombi lopango bakoma kotonga tonga bandako nyonso pona ko survivre na nzela ya lopango na ye na kati ya lopango ya kofutela mwa mibeko epesa makana ba barrière
pour na assurer discipline pe ordre na kati ya lopango. Mbeti nombre ya batu bakoki kovanda na kati ya lopango, nombre ya bana ya kobota ya locataire, heure ya kokota na kati ya lopango, date ya kofuta mbongo ndako pe bongo na bongo. Motuna etunami eske ezali permis na kati ya lopango locataire abokola bibwele na lopango ya kofutela. Bon, na nzi na ngai ekozala kikoyo na ndenge bayokana na bayere na ye. Pourquoi? Parce que bibwele pe mutu mosusu peut-être amesana ne kovanda na babibwele, amesana ne kosala babiloko moka mike neti bakobokola babibwele. Mais sikoyo soki locataire nani bayere ne andimi kote okobokola bibwele wana sava, mais soki andimi te aza oblige kosoumettre na ba nini oyo na bacondition oyo Bayern a coupé ça. Dépendant par rapport à eza ba parcelle mususu mutakoki kozwa yango ye moko don parcelle mobimba azwi yango ye moko azokutela aza wana ye na famille na ye et puis okotala mpe emplacement ya lupango mpo bamapango mosusu ezalaka na kati bamisusu balonaka bandunda na kati ya lupango eza mwa place moko eza réserve ya mabele akozala mwa basoso na ye akozala mwa banini na ye akoki kobokola na ye bango soki encadrant bien conseil na kopesa avant kota bibele yango na place ezosutela po osolana na kolo lupango soki adimi okosuka soteli okoka kosala yango ebien eza mpenza malamu mpe ya kobokola yango parce po esengaka mwa mbongo mpe po olandelaka yango soki esi maladi mpe nani bakozwa traitement lokola mbwa soki asimbi même que toluka mbongo ebele to motu mpe akokufa alors biloko ya ndenge wana to eza locataire eza malamu te soki osembi lipango na yo eza esika na ye moko clôture kobokola biloko wana ekozala malamu mais na place ya kosukoleka te nkolo lipango mpe ntango soki akosepela. Chaque lopango ezalaka régi na règlement d'ordre intérieur na bango. Kasi sur le plan hygiénique, ezali conseillé te kobokola bibwele na kati ya lopango to pe na cour commune esika bato baza ebele po kozwa soin na bango ekoki kokomela yo problème ndakisa ozobokola bangulu na lopango akofutela ekokomela yo problème po bango bazalaka salite atambwa soso to libata ekomaka toujours sujet ya ba rancune entre ba voisins. Logiquement, kobokola bibwele esengeli ezala bisika éloigné na bato. Ndakisa ferme to bisika ezali bien approprié ebongisama mpona kobokola bibwele. Kasi nyonso zo dépend na oyo nini bayer akanisaka mpona lopango na ye pe règlement d'ordre intérieur ya lopango. Kinshasa eleki partout. Soni pe mawa pona ba infrastructure ya mboka na biso boyeba ke FIFA awuti ko déclarer inapproprié stade des Martyrs pona koyamba ba match ya éliminatoire ya mondial Qatar 2022 kasi ya passe ezali ke ba poni ya TP Mazembe. Soni pe mawa bolanda yango na reportage oyo. Après inspection ya ba expert ya Confédération africaine de football CAF na ba différents stades ya ba pays africains kaka stade ya TP Mazembe nde ezali retenu pour recevoir ba éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 oyo ekubanda na mois de juin oyo ezali koya. Liste yango ya ba stade oyo homologué na CAF ezalaki rendu public mokolo ya lobi lundi 3 mai 2021 et sika wapi to constater absence ya stade des Martyrs ya Pentecôte awa na Kinshasa et sika wapi bazali habitué ya koyamba ba match ya Léopard ya République démocratique du Congo depuis bané belé. Kasi lokolo ezali ko répondre lisusu te na ba normes internationales exigées na FIFA, stade des Martyrs esengeli asibir ba modification pe ba travaux ya réhabilitation pona a se conformer na ba exigence ya instance mondiale ya football na nzela ya CAF. Na bongo ba Léopard ya République démocratique du Congo esengeli ba bongama pona kobeta ba match na bango nyonso à domicile mais na Lubumbashi kokamwa 7 ans après ba match na bango ya suka oyo ya éliminatoire ya CAN 2015 face na Cameroun oyo ba polaka 2-0 pe na Sierra Leone oyo ba gagnaka 2-0 et beta maka kuna kasi tala lelo oyo stade des Martyrs
ezali lisusu na ba norme te ezali kopesa matière à réflexion na bakonzi. Ministre ya sport tokanisaki ozana information oyo pe lokola outi ko kota fraîchement na ministère oyo ya sport sala musala bo rénover stade Martyr oyo poete ezali stade ya munene na kati ya Afrique kasi ezali soni lelo ba pona stade ya TP Mazembe oyo tuko sala makala mingi te en lieu et place ya stade Martyr oyo ezalaka bijou biso suto yebi c'est-à-dire elakisi ke négligence ezalaki makasi na comité de gestion oyo bazali ko gérer stade oyo poete ba bebisi biloko ebele pe bazali ko bongisa te alors que ba expert ya CAF ba moni ke ezali lisusu ko répondre na ba norme te et pe sabiso mayele to bongisa lobby. En entendant ba léopard ya République démocratique du Congo ba ko affronter ba Haifa Star ya Tanzanie le 6 juin oyo ezali ko ya pour na compte ya première journée ba éliminatoire ya Coupe du Monde. Pe bazali logé na même groupe na Madagascar, Benin, pe Tanzanie. Kinshasa et l'équipe partout. Merci pour la fidélité et confiance. Vous allez continuer à couper ça. La première chaîne d'information en continu na lingala KNB News. Oyo nazala ki wana pona ko présenter bino édition ya mokolo ya lelo. Merci na grande équipe. Ya rédaction ya KNB News oyo tozali ko benga équipe ya ba warrior. Awa boy nazali ko mona directement na deux caméras oyo. Hervé Zaka awa double poumon pe o azo sala makambo bozo mona boy. Kombo na ye Papa Timothée Kaembe yende azalaki na régie pour na kopesa bato devoir à domicile na musala kitoko o azali ko sala sous la coordination ya Yemoko le grand lion de la communication Jimmy Mukendi Chimanga tokutana mikolo ezali ko ya toujours associé à servir bino d'une manière très très professionnelle. Réalité ya bana